Donc na yebi na mobula makama basité au sambela na ko témoignant parce que na moni depuis azamwa mkina zo sambela abani na résurrection wana na ndenga koma pasteur Marcelo na makamuna zo ka ko boma mwasi na ye ko sabo na yebi te intérêt na ye ezali nini pona ko boma mwasi na ye pona ko tala bango na mona bango zana mo bien Marcelo azanga ki so côté. Est-ce que Marcelo pourrait ko boma mwasi na ye pour remplacer Oya Bali? Est-ce que bon déjà ba question belé ko mutuna ou soit pende mama moto bango ba pasteur ngo comme so pa kota penzela molile ko mo senga ba sacrifice wana to we bati. Pasteur Marcelo nga na yebi na yebi na ndenge nini nde na soki na zamu alemba na debi na soki na mo alemba na yebi Marcelo tanga uti Kivu auta Kivu auta Kivu na lemba wana au vanda na bana lemba ba témoigner azu vanda entre Sanski ou bien Simonambi na se na yebi na nde na yebeli na yebite pona ko kitsa ete pour sondene je crois pas ça l'état 50 ans pona nga donazaki maman ndeko sœur et puis après sa vie na batu belé. D'accord. Na ba musicien karate na bande ko na biso basi ya mibali ya basi bazuma bala wana ya mibali pe bazuma bala bazu ba mbongo bazu donc ba comme belé dona monika zaki tout quoi. Marcelo ko matana basi 5 temps sur la chamatoy pona ni na bina azaraki mwana moko sérieux logique mais abadona eza bakamususu dona zaki mama moko boye ataku tutolobi il faut quand même bon montrer ça à ça la trop ce qui biso ben individu toujours le bateau témoigner pour naé comment plus forte raison ba musicien ce qui oyebani naye na ndenge ya business koye na mbongo na yo bosuka nango ko compter pena na makambo ebeleti. Okay. Na mona musicien qui ndenge bien tam so za camarade bokolaki na ye koza n'importe quel moment ko penser na yo mais oyo nde to lobaka mutaye na libanga nga mona ka contrat entre mutu na musicien. Et puis le lenge na ye azaki remarquable azaki so azole kana liboso na nga bijute na mona ye azali na ba serre na bana ba uti Kivu baza pembe bon na yebi solo la vérité chante enfant toute la foule suit son essor la vérité en écho résonne avec Miguel Niemba tout se donne quitte appart Pichu kitenge appartement côté kandako mpe kolukelo ndako kofutela to kosomba ezeli mosala na ye na yango kokene mosika te. Contactez Bisso na 07 58 64 31 46 ou na 07 51 43 21 26. Quitte appart Pichu kitenge appartement yende kolo masolo pona kofutela to kosomba kokoma propriétaire. Pichu kitenge appartement aux alliés vraiment nécessaires. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir encore d'accueillir quelqu'un sur mon plateau. Et c'est un honneur, puisqu'il a pris du temps. Et il est venu quand même honorer l'invitation. Alors là, je vous présente Monsieur Jeannot. Bonjour, Monsieur Jeannot. Bonjour, Madame Mimi. Vous allez bien? Ouais, par la grâce de Dieu. Comment ça, c'est mon plateau dans Solo la vérité. Moi, c'est dis-moi tout. Ici, on est en train d'analyser, de partager les avis. Et surtout, c'est vous l'analyste. Moi, je pose des questions. Okay. Alors, expliquez-moi un peu qui vous êtes, Monsieur Jeannot. Bon, bref, qui est Monsieur Jeannot? Bref, c'est lingala ou français? C'est bilingue? Comme vous voulez. Lingala, Swahili, Chiluba, sentez-vous à l'aise. D'accord. Ouais. Donc, s'il faut que je me présente, ma combo Jeannot. Pour les intimes, c'est Marcotte.
Marcotte. Oui. Et naza connu comme bijoutier. Ok. Moussala ngo na bandi yango depuis Kinshasa parce que naza natif à Lemba. Na botami na koli wana, na bandi moussala wana. Na longwa na ki Angola. Angola pe na sa moussala ya bijou kaka. Na longwa Angola na epoto. Na tangi yango pe na art métier. Ce qu'on a exercé comme un professionnel. Donc, bref, moi, je biographie dans la parcours dans vous avez au sein de la boutique, au sein de la lieu, place au Salaka, vous êtes fabricant, vous transformez, vous vendez. En fait, il y a un créateur à bijoux. J'ai un atelier. D'accord. Dans un bureau, escapi na tekaka na sombaka na bongisaka. Vous avez besoin de saler bague, chevalier, alliance, bague à fiançailles, tout ce que tu veux, médaille, chaînette, tout ça là ça. Okay. Et vous êtes aux situé où? Naza situé na boulevard Anatole France. D'accord. Na 39. L'escape na ça ça. À 39 boulevard Anatole France, na Sani. Ben super. Oui. Merci. Il y a développeur na bango, intelligence na bango, maboko na bango et les idées, voilà. On a donc il y a ça l'icolo quoi, déjà ma bijou. Alors on va analyser un peu. Mais na matanga ya Monique. On a qui musicien bazala quitté, je sais pas artiste bazaki vraiment milité tout ah toyebi kendenge balobe ke so maman Monique kaida batu belé asala mo belé pas ya batu belé. Comment ça se fait, peut-être par rapport à l'occupation, ou comment est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Bon, si fona loba popo ya matanga dona biso benga ke dona dona la kiti madame dona Monique nakolo loba ki azaki mama moko malamu oyo na ndenga ba mécène ya kilelo te kuma mécène akoko bouger te soka za ya musicien oyo azaka te dona Monica ya ontopesa même kombo Coca-Cola azaki ya mutu nyonso et puis azaki mama oboboto ngai particulièrement naza ba témoignage na ye de na ebiso parcours na ngaki le camp pe na Angola tant na yaka Angola ndenge mopaya nyonso ayaka moto asika na ba 95 96 comme ça nakutaka ye aza na nganda na ye mais ezalaki na Kasenda de l'autre côté bato Angola bayebi yango biso etanki bapaya nde toyaki toyebi na mboka te ezalaki esika tokoki koya kotelema omona mwa prêtre na yo osenga mwa eloko mwa ede parce que oyebi na mboka nde ezofonctionne te. En plus de ça à l'époque Angola ezalaki na badresse te place ya kozwa moto oyo oyebi ezalaki te telefone mpe ezalaki te tozalaki na place biso batakala bato bakolandanga bakoyeba tozalaki koluka motu mwana quartier na bino ndeko na yo ou soit na Rock ou soit na Shikwanza ou soit na Nganda Monique do so oza mwana Kinshasa oyo sololaka oyebanaka na bato en tout cas so otambo na place wana omoni bandeko na yo te c'est que oyebanaka na Kinshasa te. Donc place wana na yebaki dona Monique ya yebaki ngate parce qu'à l'époque nazalaki nanu comment je peux dire nakotaki na milieu ya makambo yango te quoi. Mais nga na yebaki wana za dona Monique et après tango aye kokomisa ngo na marche wana nzambe pa pambolaki tokomona pe moyen franc manini nakomi mpe kokende kofréquente ye toyebani na ye ya suka toye kokutana ne na Belgique c'était à si je me trompe pas 2011-2012 tovani pe na Belgique nde eska ya suka wana moni dona Monique après wana na ba réseaux sociaux tokomanaka tosololaka en tout cas pona nga dona zaki maman ndeko sœur et puis après sa vie na bato belé. D'accord. Na ba musicien karate na bande ko na biso ya basi ya mibali ya basi bazwi mabala wana ya mibali pe bazwi mabala bazwi ba mbongo bazwi donc makambo belé dona Monique azaki tout quoi pour na biso. Et puis à l'époque
biso batamangala ye epana ezaki lokwa ambassade na biso ambassade na biso donc soko kotiska do na Monique ozwi mwa sécurité donc aza pina mutu munene baoba oyo tozangi mais koloba par rapport à bamusicien nga nalobaka musicien soki oyebani na ye na ndenge ya business koye na mbongo na yo bosuka na yango kokonte mpena na ye na makambo ebele te namona bamusicien ekendeke bien ta mosu aza camarade bokolaki na ye kozala n'importe quel moment akopense na yo mais oyo nde tolobaka moto aye na libanga nga amona ezaka contrat entre mutu na musicien neti biso oyo ngai nakoka kozanga mabanga te ntango mosu esika bamusicien mais mpo na nga nazali kotrouve yango utile te parce que nazali na référence moko te lelo je peux parce que j'ai une entreprise ntango bazobwaka nga oza na référence ya mwa eloko oyo bazobwakela yango epuis ntango bazobwaka yo j'espère que ezopesa mpe mwa quelque plus na oyo nazosala comme activité nakozala vraiment moto oyo na vie na nga nakoki kovouloir musicien te parce que mpo na ngai na ye kozala affaire oyo ke eza mosala na ye nga napesi ye nini yasaleli nga kua mais ya badona eza baka mosusu dona azalaki mama moko boye ata kutu tolobi il faut quand même bomoto asala trop soki biso baindividu tozoloba tozotémoye mpo na ye comment plus forte raison bamusicien kote wana en tout cas epesi vraiment ngai nayebi te nde nakoloba ngo kua mais epesi bien te fallait quand même baluka kosala eloko moko bo mpona kohonore parce que na kati ya bangola wana do nazalaki vraiment moto atelemaki mpona bamusicien na biso facteur mosusu mpe nakoloba makambo matanga mpe edepandaka mpe na motu ya motu wana bamikolo motu alobaka ngo bato mosusu baza na motu ya matanga bato mosusu ebele bamosusu mpe eza na donc eza mwa makambo ebele mais na biso moko apart bamusicien namoni vraiment do nalelami ndenge esengelaki namoni na Angola namonaki lelo na ntongo bato ya Canada namoni na Belgique mwa place ebele na Luanda na Kinshasa esalami vraiment tosepeli nango mema na biso kaka ke tonga tomona baoyo baliaki na ye bamelaki na ye bazalaki na ye oyo asalaki mpona bango mpe bakoka kozala enga ozala bien donc ezaki quand ndenge olobi toloba niki bomoto na makanisi bamosusu mpe bon et puis esa kobosana te ntango mosusu mpe bato mosusu bacalendrier na bango ekutanaki te quoi mais soki ozalaki na occasion vraiment oyo okoki komonana omona ye ntango tokosali mabe makasi odo nazalaki ya biso surtout. Ok, totiki sujet ya Dona toke na sujet ya qu'est-ce que tu peux dire sur les pasteurs congolais? Pasteurs congolais, na précisé congolais. Na poto na Kisasa. Bon. Pour na ba pasteur na biso, nga mo na un chrétien, un chrétien naza moto na kwaka na Jésus comme Seigneur et Sauveur. Na maboka na makula ba pasteur wande to lekani pona koyeba makambo oyo ya bonzambe. Pe lelo suko okoyi kosepela na ngai ndongo zo mona nga na elobeli na nga na evandeli na nga eza parce que na leka na maboko ya ba pasteur ba pourtant plus kat na bo mona nga échangea même bo moto na nga. Il y a des choses où je n'avais que ça là auparavant. Lelo na ko sala ngote vie ya moi connaissance muke na ju ya bonzambe. Mais ce qui est vrai na kati nango moi babi ezebele. Babi eza vraiment ebele ou ezo déranger. O pe ke tam so pe sape so bato so gutenel sengo ya koluka ko fréquenter ba miliango parce que na kati ya makambango ka bango pasteur bakabol ba mabala ka bango pasteur bakabol ba famille ka bango pasteur na kati na bango moko mwa makambo ya bien tezebele eza bango nstuté ya vrai bazali ya faux bazali mais a toujours le bas toujours ko analyser sur ba pasteur congolais en général toujours moi makambo zo kende zo pesaka mawa zo pesa mawa parce que bato les biso bongai na joie chance bina kozala pe poussani pino kompe na moi ceinture
ya pasteur quoi moi cercle on va surtout ceinture wana vandi omona pe ba makambo mosusu e décevoir ba nini mais elona kolobaka na bato nzambe azana bomoi nzambe aza ya solo soki tokokende église mpona bapaster tokotika nzela ya nzambe mais nakoningaki tokendeke mpo ezali devoir na biso ya kozwa connaissance mais motu na motu ayeba kogere spiritualité na ye na ndenge ke parce que lelo soki ozolanda paster lobi soki omoni abeti libako kotika makambo na nzambe ok c'est pas ça ngai mpo na nga natia nakendeke église mpo na nzambe esili nasilisi bonjour et puis nakei bamakambo ya kosengage na makambo ebele en tout cas nalingaka na nga te kobima le premier na makambo ya église nazala moto ya liboso nakoma olinga naza na nsima mais nazoyoka ebele nagere yango na ndenge na nga moko parce que tozwa bale devant na makambo ebele tozala mpe desi et puis ntango tobunga mokili mpe ebeti bako naye mpe lisusu ezala mwa mabe kwa kasi nde bato bazoloba mpe balobi ke lelo Congo soki eza bongo c'est bapasteur aussi ils en font partie nayebi te soki eza par rapport à quoi parce que balobi bapasteur nde bazosala ke Congo ere moko makambo mosusu eza bien te bapasteur mpe bamateya na bango na nde bazomema bafidèle na ndenge mambo yango babétise mosusu mpe donc du coup spirituellement ou bien makambo mosusu ezali donc bazosala eloko te en fait bazosala eloko te mpona ka ya Congo et qu'est-ce que toi t'en penses toi? Bon, cause on a raison dans le sens que ce que ezalaki mpona l'église ce que ezalaki mpona losambo je crois mon pays nga ozala ndenge eza te parce que congolais mpenza asambelaka congolais mpenza alukaka nzambe quoi mais tozomona biso oza na mboka bapaya yebisanga bamindele boni lelo ntango mosusu bakeba église so omoni awa neti awa lelo dimanche omonaka biso baafricain toza na bavie wana ya afrique tomemi yango su na poto pourtant mondele aza kaka dimanche neta mosusu église et puis dans la semaine aza na baoccupation na ye moi je crois eza manque ya baresponsabilité ou bien mon activité moto akosala parce que soki moto azali mpenza na mosala azosala il y a des choses oyo akomonana te akokoka te ekozala mwa difficile mpona ye yo oyebi tovandaka ngano na poto awa yo koyesa mondele teke nayaki te mpona kenyaka église nayaki mosala te mpona kenyaka église akokomprendre oyo te baolongola yo et puis baéglise na biso awa oyebi ezali par aire bozoluwe salle par aire bozoluwe donc makambo nyonso to ezosenga to eza calculé quoi bon et pas na biso balese aller eza trop et puis nazokamwaka makambo mpe bapaster bakoti na bapolitique mpe toza na bapoliticien est ce que mwana ngo na makambo na ngo excuse nga na tuno motu ne mozotunanga tozomitunana kaka est ce que tomonaka bapaster bakota na makambo na bango ya baparti ya gouvernement en tout cas je sais pas nga namona yango te donc eza elo moko eza likambo ya koluka kolalisa nde bato parce que mutu na nzela ya losambo azomona kaka ke nyonso tu ekouta likolo ekokweya or ke nzambe asa apesi mutu makoki ya nyonso tu yo moko développe yango na losambo noto eloko moko lobi bapasteur ndenge eza na bakoti makambo ya politique là tu voulais dire quoi par tozomona yango tozoyoka yango awa neti awa nayokaki soki cabinet mobima président eza soki église na bango baza na kati wana nayokaki koto soki bapaster mosusu neti bamokuna bato baza ebele baza mwa bapaster ebele ozomona baza baparti pris na bango epesi en tout cas ezopesa biso tozocomprendre te nzela nini tokende ere moko bato ya catholique soki ndenge baza baproblème bango na bango donc ezosala trouble nyonso tu wana mpo na nga ezoretarde mboka mpona kopenser bien mpona koréfléchir qu'est-ce qu'on peut faire dans la jour à venir quoi ezosala biso ke tozala bloqué motu na motu vraiment tosala part des choses motu na motu ameka kosokipe na makambo na ye bapaster bosokipe na baame bapoliticien basokipe na population ekozala bien donc tozomélanger tout et puis à tel point ke tozoyeba so te loni tokosala sikoyo nakeka na ndenge olobi tozomélanger tout sikoyo qu'est-ce que tu en penses église totiango lokola bango ndenge olobi bapasteur bakipe bandimi politicien kipe sikoyo na kati nyonso to wana bon musique mpe non on dirait ezwaka mpe mwa place moko boye parce que musique mpe ezomema biso mpe na ndenge moko boye ya kobunga
C'est quoi la musique, c'est quoi musique, qu'est-ce que ça apporte au Congo en fait? Pour la Congolais, pour la pays musique, ça apporte quoi? Oui, Mimi, oyebi ke na senga Nzambe merci. Merci pas Nzambe eza qui a permettre tout tambola mo mboka ebele nga tambola mo mboka ebele hein. Na ko tambola ba mboka ebele wana. Na moni na yoki na tali na sali balance. Na comprendre mboka nsuto na sima. Ba ko skizenga bande ko ba kolandanga Kongola pretenda ko timba matimba te. Kongola za mama na yuma. Mama na yuma ya esprit Congolais lo ba ke belé mais ça la ramuke. Parce qu'il y a des choses les kanakata Congo lelo na mboka msuyo le kanate. Ba mboka msuyo ba yé bien kututé. Musique ça n'a rien à voir na makama politique. Dans l'église ça n'a rien à voir na makama politique. Donc surtout wana pour nanga ce sont des flatteurs au bazwa ko embriller bateau ba ko kamba biso. Au bateau ba ko kamba biso baza bana misala na biso normalement. Mais biso to komisi ba prêtre. Donc les aneti moutazo yibayo yo pc comme le kuma qui prêtre yo tkali moumbo. C'est ça. Les aboutissements, il y a communauté to la population na biso. Pour dire ce que au Jolo Basiko donc musique ils ont abrutir. Non, ça quoi abrutité, ça quoi abrutindesco bango. Ba politicien. Ba politicien. Ba pesi bango, ba pesi bango espace ba kota na kati ya makambo na bango. Les autres personnes ont temps pour réfléchir bien. Même nani tamona quand même temps makambo ba parlementaire na biso. Et là on y va bien malam kuna. Ba débat ni ba sala revenir na malam kuna. Oyo kiza pona kozwa solution pour la population. Na mona rien, mais tala so tali tia on a débat na parlement ya potoa. Ozo mona na oui. Il y a les gens qui réfléchissent. Yangola kutozo mona pe ba dozo ko sala ba débat aux alliés constructifs. Ozo ça qui mboko ya avancer pour la biso ngote. Nous avons une polémique. Et puis, polémique à Congo, et bandit depuis na petit peuple, tina sommet de l'État. C'est triste. Tina sommet de l'État. Je suis désolé. Il y a Rolobaki, même une noblesse ouana, il y a présidence, ils ont rassouté. Tant n'est ma Kambouou, il y a vie privée, il y a président, et comme il y a tout, c'est triste. Et puis, sous maman, il y a Michina, qui va accélérer au Moko. Les lots Congolais, comment on voit tant? Il y a au côté de la vie privée à Batou, à Taïbiété, ça les analyse, ça on je peux pas les faire. Et ça a vraiment distraction à mon aîné. Ni et ça matin ni pas ni même matin à moi ça. Na aussi pas parce que na on a importance dans tes on a place dans na vie na. Na vani na ton na zui caméra na ngai ou bien ni na ba ko analyser les cambo moto. Autant de choses dans mon été, na yebiété. On va faire une analyse. La place où on a vraiment monté en occupation, on va faire au salon. Ah oui, comme tu le dis, c'est comme le quoi les logos on a invité ceux qui au gros le papier quand peut-être basé en occupation, t'es basé en maman ça tout le monde le lot marche les lots il y a maman blanche. Moi c'est un Marcelo la femme qui est décédée. Maman blanche les lots batamboli ponai. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça par rapport à mon ça parce que ce batamboli bon maman blanche akolamuka eza bakokamba bakokanga Marcelo na habité c'est une question hein na habité ceux qui eza bien té il fallait pas salango il fallait pas salango tous on a na eloko mo na zo bakeza manque à faire quoi ngana la muna tongo bon ça marche pour na maman blanche na habité et quoi apporter ngani ataponanga apatapona mboka c'est la question il faut tout n'avons bimano qui na marche en haut sur les attentes de famille je comprends sur les attentes de bandimi église va monde que père de maman là je comprends peut-être les familles na besoin accompagner oui là timo kilimo bimba bon au moni à propos à Marcelo ngala koloba boye après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Peace, Désir Mouton et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans,
Paris bis erataka te deuxième mi-temps. Génération Berceau clic erataka te. Pasteur Marcelo nga na yebi na yebi na ndenge nini nde na soki naza mwa alemba na debi na soki na mwa alemba na yebi Marcelo tanga uti Kivu Auta Kivu uta Kivu na lemba wana vanda na bana lemba ba témoigner azuvanda entre Sanski ou bien Simonambi na yebi na nde na yebi na yebi te pona ko kitsa te pour sondene je crois pas ça à 50 ans. Naïbi parce que ngai à l'époque naza kosala musala na biso na bijouterie nakini nazo mona ye mais na makambo kosambela oui c'est un jeune abandon mwana mokie na ndimite Marcelo ko kumata na basi 5 ans sur la chamatoi pour la nina bina azalaki mwana moko sérieux logique. Et puis, le lingue na ye azaki remarquable. Azaki so azole kana liboso na nga bijouterie na mona ye. Azaki na ba serre ne bana ba oti Kivu baza pembe bon. Na yebi. Il faut attendre masamba na petit frère na nga. Donc na yebi na mobula makama basité. Au sambela na ko témoignant parce que na moni depuis azamwa mkina zo sambela. Abani na résurrection wana. Na ndenga koma pasteur Marcelo. Na makambo na zo ka o ko boma mwasi na ye ko sabo na yebite intérêt na ye ezali nini pona ko boma mwasi na ye pona ko tala bango na mona bango zana mo bien Marcelo azanga ki so elokote est-ce que Marcelo ko ko boma mwasi na ye pour remplacer oya bali est-ce que bon déjà ba question belé ko mutuna ou soit pende bango to bango ba pasteur ngo tam so pa ko ta penzela molile ko mo senga ba sacrifice wana to we bati. Mais na bande konanga ko zwa temps pona makama Marcelo ko ça marche na entre je suis désolé nga aux en attend na te quoi parce que za makama belé na vie na nga moko ko ifuna landela et na tika ngo na luka landa Marcelo na za attend na te. Mais moi le problème c'est que marche en gros c'est pourquoi en fait c'est ça que je ce que za ya mboka ce que za makamo ze belé ku te zo déranger bena que za pona bien na biso nous surtout toujours zwa temps marche na ngote. Mais ma kambo za fitilité nde batazo tiango liboso. Maman, na robana wer moko na vi na ngane na za awa. Mutu na ngako makoluka. Ko réfléchir na makama malamu. Ba bloka pa me etumisaka mutu na nga. Parce que dans la temps wana te. Nga mutu so za pene na nga za mutu akoko emporter nga implice. Que mutu akwa pene na nga ilanga ma net makambozo bana ba Marcelo en tout cas pour nga place na ngo za tizaka histoire na okaki net mutu ngo akokufisa mwasi na ye et puis normal bon. So ezana net makama mboka a trop telema. So ezana net makama ndengo en tout cas wana za vie privée ya mutu akufisa mwasi na ye soki ndabo miso abomite famille ezawana l'été ezali balandela. Si à point marche en tout cas na moni ki congolais comme zanga mambo sala. Bravo pour Nabino Bokina qui marche, mais je te vends Kinano. J'ai appris ça en chemin, que marche chez Zalaki. Alors, papa, tu as moi pour mon sousou. Tu fais un massoula, ma couple, surtout ma divorce. Ma divorce est ça, mingi. Tout ça, dans tout le monde en Congo, surtout à Napoto. Bah, koba na lelo, il y en a après là, tout n'a pas de bazala. C'est dû à quoi en fait? Et na likambo tu lo bawana en tout cas eza likambo yo et tout sarabiso nyo surtout. Mais quand même par la grâce de Dieu pour nanga na détecta moi makamike mike zo mabiso pe na makambo parce que nous tous on est passé par là. Ah oui. Ya on balobaka okoki koza na vérité te soko zali na lokuta te. Donc ça veut dire poko ma vrai faut les kaneska faux zalaki. Nous tous on est passé par là. Les place to zali to komi na temps oyo to komi ko réaliser ozaki derrière na biso.
ngai namonaka ba divorce na biso mingi awa na poto eza di ya kolobaki biso bana mibali surtout toza susu na temps ya kozwa temps ya koobserve moto oza na ye te ya kozwa temps ya kovanda na ye ndenge ezalaki ya kefiance moto bozomoyebana na ye ocomprendre après bokoma na point ya kobalana te biso bana mibali via réalité ya mboka basusu eza mpona pasi aye mosusu mpo petit wana avandisa makambo na ye petit ife aza mpe ta mosusu garçon avandisa makambo na ye or ke makambo ebebaka makambo mpe makambo mpe esila c'est ça première chose yango wana or ke na baafrike biso tolekani na bamboka oyo tovivaka nde tozovivre na poto tomona mo baréalité mosusu ya vie na baplace mosusu tolekana biso bana mibali ezalaki so tokutani na mboka bapaya tokozwa ntan nano ya kovanda biso na biso na biso tovandi lokola bagarçon baye koluka na mboka bapaya na kati na kovanda na désordre na biso wana ata na ghetto na biso ata soki place nini tokozala mwasi oyo ya vie akolongwaka atokutanaki nini na Champs-Élysées akoluka akitaka ti place bino bozali et puis place akokita wana ata kuti bino na désordre oyo ya bana mibali nde bavandaka osentir mwasi ya libala yaka bandi kobongisa bino ata bino moko bokomi kotongana entre bami petit to penza vraiment si ozompa na biloko ya mike akoki kolakisa bino déjà na premier temps bozana na vie ya kisheri ekoki déjà kolakisa déjà mwasi azali mpona lobi nango mais biso eza ndenge wana te wana ndenge wana awa na poto eza ndenge wana te awa eza ke omoni mpo azalaka na ndako ne mbala moko koti sikoyo baréalité na bacomportement na yo komo vivre wana kati ya libala moyo bima eza te mpona nini bato bayebi bino boza na couple mingi omona a basufraka atomoni mwasi azopusa voiture aza mopanzi wana bo réalité ka ye moto ayebi donc sikoyo yango balobaka babalaka te mpo mbula epusani babalaka te mpo ozozwa mbongo babalaka ntango ekokaka obala o moto na kobala mpona vie donc misi misolo eza vraiment ma mingi tozomona yango epuis kobosana te toza mboka bana na bana bato mosusu basalaka te na Afrique mwasi to mpe mobali akomi na poto awa mama nanga mimishi akende na suka sanda babeti na distributeur pampa mbongo na ebimi suka bateli ki respect kozala mwasi c'est que éducation euti na famille po zwingolo kozala mwasi ya malamu mobali wakende na distributeur abeti mabubu suka sanda mbongo na ebimi ye mwaza chef ya vie na ye eska tata zate mama zati po azala na barespect wana respecte yo mwasi ntango yo ozana na eloko te sika azalaki mobali ya libala donc eza na bafacteur ebele ezokosala makambo wana na kati ki désolé ezala ye mema biso na divorce sikoyo erreur eza ndenge nini bato mibale ntango bakomi kozwa mbongo na bango moto akozele bango aza te bakoyemba yango na projet ya libala yango ozomona basala libala kafu lobi bapanzani parce que bazwaki tante vraiment mpona koluka koyeba likambo nga libala ezalaka anniversaire te basaleli mwasi libala ezalaka te osombi mwasi mais libala ezalaka bato mibale bayokani mpe libala eza ya bato bakola eza ya bana mike te so oza nano irresponsable so oza na mwana moke okoka kovanda na libala te otami obala te obatela mwa mbongo na wana osala makambo mosusu ya vie yango nakoki koloba mami sikoyo natuni oyo ndenge olobi tout à l'heure oza na carte okende na distributeur obendi mbongo mwasi to mobali c'est-à-dire que eza facteur moko boye oyo ekosala eza entre autres cause ya makambo ba divorce oui parce que yo za mbongo nga na mbongo na nga donc soko olingi te topanzani c'est ce que tu veux dire kutu nde eza na okenda mosika nde toza na poto soko omoni leki moko akontinue kobenga ko yaya aza na barespect moko bo c'est que eza éducation na ye parce que toza na baleki mosusu bosakani mosala moko salaire moko eza na baleka batanga boma comme so camarade na ye eza na baleka bamaboma komona eza normal yango wana mpe même chose na mwasi baza ya kokonte marge azala aide soignante azwaka so salaire ya ndenge mobali azwaka ya moke
mais so azobatela ki bo mwasi wana ça veut dire abotama pena kozala mwasi epesa mele motu nyonso te même na ba famille obenga ekino lelo awa soki abani kosala oningi kosemele na vie na ye aolakisa oki akoma na poto akoma ozwa mbongo ana droit kotelemela yo et puis Ouais. c'est ça quoi donc nga mpo na ngai ezaka ke to meka kozongisa libala ndenge ezalaki na ebandeli ya baintere te ya bolingo soki omoni mutu olobi ke oyo mutu nalingi wana kozala malamu mpe en plus de cela biso moko mpe mibali tona badefau topesi mwa baaccès mingi na makambo anga mabala yango lelo totikali boye nga akomisaka nzambe lelo je me suis fait un homme oyo ya ndenge ya Congo ya ndenge ya Congo na ndenge je comprends no motene na tomoli mutumbala moko na musala na nga na mutanda na nga na ndako na nga na eloko te soki na telemi liboso ya mwasi na visage intérêt moko comprendre yango wana bandeko na ngai tosala makasi tozala mibali wana mpona kozala mobali wana ona alobi ke vomi obandana kobundana yo moko na pasi ata na mwa 3 ya ra yo moko ovandisi makambo na yo esika mpo kokende bakozwa yo na valeur kende tozalaka lelo boye po bon eza baréalité ya vie neti nga bona nga akokana nga te nakoka bakalikile wana te navanda place mobo mpona patience eloko mobo na orevese kaka komona kaka te waza moto mabe obwena bapesanga mpe te tobima bon par la grâce de Dieu tozovivre nde tozovivre ndenge tolobi mbongo cause ya divorce eza facteur eza facteur moko ekoki kosala pe nini bongo sikoyo qu'est-ce que tu peux dire mpona moni bamama bazala toujours yoza na 10 ya komi dala na 280 baleka toujours tozala na habitude ya koloba toujours moi c'est impoli bon mobali impoli qu'est-ce que tu en penses po basi mobali mosusu bazala impoli sikoyo mobali impoli po ezalaka kaka mobali alingaka ezalaka kese ezalaka moko mibali balingaka basi ya impoli te osikoyo biso tonga sikoyo na change yango est-ce que basi balingaka mibali impoli po nga so na mbi repote babanga ya mwasi sikoyo nga ningi mwa mobali aloba te koto wana olobi oza na raison dans le sens que mibali mpe biso mpe mibali mpe ya baimpoli tozali ya manque à respect ezali mais ezali manque à respect yango na manque à respect c'est pas dire que surtout toza biso mibali na intimité nalobi likambo mosusu okozwa yango kaka na premier degré devant les gens ça peut déranger non c'est pas que non ça peut déranger ça dérange devant bato bimisa mwasi no ridicule ezalaka bien te tu comprends mais tant que être humain surtout va place moko non stop to fini au bout stop là pause t'es stop t'es pause oui quand tu dis vous avez intimité il y a manque à respect et manque à respect là tu as une intimité au bengango manque à respecter qu'est-ce que tu veux dire par là non mais ça bablo mususu tant vous avez bino mbali na ndako alobi na eko le kanango na misabat neti on a compris cet exemple en intimité tu voulais me dire quoi quand vous êtes entre vous deux en train de nandaku réponse mususu pe ko sepe sayoti tant vous avez bino mbali le kanango mais devant les gens réponse mususu ko le kanango soki mutaza à se montrer mal poli vis-à-vis non parce que tu as besoin mbali le nazo banaza bilo mususu omoni nga ko baneti nga nazo ba pona nga po nga mutuzo tunanga nga liboso na yeba mwasi te kala yeba mwasi te ko yeba mwasi te na sens ni ke ndenge lelo na yebi mwasi kwa okay nga liboso mwasi pona nga azaki ko na bandeni azaki ko za intérêt pona mwasi tant tozokola il faut za mwana ya d'accord il faut za mwana famille moko boza mwana lolenge moko boza na uti na famille sikoyo na kati ya pesa na basi mususu oyo tamsu na ndenge na biso na sentir na biso tanki bana mbale ezali so ayi bozo seka bozo ka petite moko ya ndenge wana mais tant na lelo na koma bona comprendre que mobali mutasala ka mwasi okay mwasi mabe azalaka te
Jamais. Ah, où tu es? Moi, c'est ma base là. Mobali nde mutu abongisaka mwasi, mobali nde apesaka mwasi forme oyo ya lingaza. Akoma voir potier. Yango nde sikope ezomema pe même na ba problème ya koloba éducation. Yo ndenge okumbela mwasi na yo, ndenge ye pe akolandela yo, ozomprendre. Impolitesse eyaka tant que yo moko poser impoli. Mais ceux qui osent moto sérieux vis-à-vis à moto, donc tant que yé moko pe akobana koma akozala déranger pour moto azana ye bazana ndenge moti. Bazo raisonner ndenge moti. Ya on a eu ce que ezana bilo mususu o lobi na kwa kondimate lelo tant mususu na koma kondimanga na vie na ngana bi ah wow. Ezaka kokola o bezande. Par exemple, dit babilo mususu mutuzo kabiso ah mususu ko ya longa na bilo na yo mokote. Est-ce que eza bilo mususu bon pe bala bato? Bien sûr. OK, ngasko net yelo kana eza automatique pananga. Est-ce que papa na biso maman na biso ba lokola bongo to te papa na biso ou bien maman na biso ba longo na bilo kana yo? Non. Na pese exemple moko elo mo boye ko zala ngope gravité quoi. Aussi il y a le na bassin no mo. Ça gravité. Net ngane ti ba bilo ko lia ngeza automatique. So na le il faut na longo la plateau nanga. Et puis ezana eloko na saka facile na ndako nanga ezaka kosukola basani. Na dinga ngo fort ngamuko ya moti ya kotinda te. Ba sindio te mo na saka ngo facilement eza yango na ko repasser. Na saka ngo facilement. C'est pas tout le monde. Yango na zoloba eza siko biloko mususu à certain moment biloko mususu oyo moko banaka ko 2 ans pour na koluka kimia pour na koluka ko avancer parce que kota biloko mususu pe kabulaka mabala eza biloko moko ya mike hein. Oya tina te mais tant que bimi na troisième personne et comme soni orgueil moyen azonga simete pour amona ngabo yana epsi za bilo mususu net bo vana kata ndako pas possible le kazonga senyo ti est-ce que vous avez appelé un sujet hein non d'accord d'accord c'est maintenant que j'ai compris donc tous les trucs et cause te que au te aza impoli ou bien aza alobi on a ndenga mabe abika papa ko ngona d'accord OK ba impolitesse ezali penza o za parce que ba tanti kasi on impolitesse on nga nazolo ba o wana o bino bo baba mbela biso non on a lobi wana o ba biso mi ba to nga ba c'est impolité ya on azobate na eso bino ke basi ba nga mbela poli on a lobi wana nazolo on a lobi wana na l'action eloko mo bo mutu ça comme grave impolitesse o ya grave o ezaka ba tantino ba ya kazoloba akomoningisana motu boye e ba mibali pe bazali kasi yo kanga lazo ba ngambo lazo ba wa biso yo tunga biso we derangaka esa wa ba wazunisa baniko barangani espère bandal na lemba te wana wana derangaka wana se komi et comité na moi qui tembe moko boye comprendre mon na prise exemple moko papa aussi sur les kasi longa pe asenyo mon ndike mutako bango alobi yango na ndenga mabe c'est pas méchant mais oye komaka ya mabe eza siko ezolandisana na mutu olobanga nini boni bo elongwe pe na ndako ebimi pe na miso baninga wana vraiment ça dérange omoni bon yo zo analyser na ngana poser nga ba question et puis na on ça peu ba remarque en même temps omoni que na tunyo mama mibali mais yo zongeli ka biso basi on nga tunyo mama mibali yo zongeli biso basi non bon soki ya biso mibali biso yebi ke basi pe balinga mibali impolité oui moi c'est balinga ozomona ba exemple de soki kapa basi ozongeli biso mibali oui moi si pe alingaka mobali aza impolité impolité c'est na biso mibali ezaka ta mosusu mwasi ayokisaka mwasi mobali ayokisaka mwasi na ye soni na miso bato wakina oloba makambo ndako libanda te wana kudu mabe makasi bazali te bazali côté un bon spécialiste ngamo te wana oza raison ngamo na mata train na vandi liboso mutu avandi nsima bakende mosala na camarade na azotonga mwasi na yo to bimana non c'est triste en tout cas ngai vraiment esanga wana nde spécialité na bino te mais sikoyo il faut yeba pe ozongozongaka biso il faut yeba mutu wana comme na point ndeni mama makambo sasa biso bovandisaka biso yemo na baparke tovanda osomona moto ovandi na parke ozoexplike mwana mwa moke ayebi makambo na totala mais tonto azoexplike ngani parce que lekeli yo ozangi motu moto apartage mais vraiment poto ça n'a rien à voir na biso na Afrique makambo tomonaka wa te oui c'est vrai na monanga moko motu
azotonga mwasi na ye na camarade na ye mwasi oyo bati kolala na ye na ndako na nzela mosala bazotonga ye esanga pasi kama tokomi ti wapi ndenge moko mpe omona mwasi azwi telefone 1 heure du temps aza kosolola na camarade na ye sur comportement ya mobali ya camarade na ndako donc azokobwaka elo indirectement me ovandi wana 1 heure du temps moto na telefone azosolola sala ye boye donc ntango azoloba ndenge azoloba na indirectement c'est plus fort que toi ngana kolobaka na mokusa en tout cas libala eza ya bato bakola moto akola c'est pour les adultes moto akola babiloko ya mike ekoboma mabala ekoboma so libala te eza quand même ebele ngai ndenge naza awa nalobaka eloko ekoboma libala lelo ezaka infidélité nde nakosipote te mais le reste te na oyo namoni lelo te nakotolera yango te mais na oyo namoni déjà lelo te infidélité manque à respect manque à respect que tu oleka te mponga mo mobutu na biso lelo na misala lobi nanga eloko ekoboma libala yo mutu ozoloba yango nazoloba te so nayebi ndenge asike kotoana mosusu ainsi tobongisi te mpo nga lelo nde naza awa ndenge nazo explike yo nga lelo je me suis fait un homme mpenza ezali nde bapapa na biso azalaki so azokota na ndako ava na kiti mona kuna azotabi na nde okota sikoyo na misali ndenge wana ndenge nini nazeli te nasala yango association na mwasi moko boye me na misali oyo nazala mpo mwasi aya okuta yango epuis totamaka principe wana d'accord eza te ke non aza na liloba te akoloba aza na maloba na akoloba me ye moko mpenza parce que mpe omoni na libala mama libala ere moko esimbaka soki bozo conquérir ba victoire boza mpe koarrive kosurmonter bepreuve mosusu ya vie bechec bozo partage na vie ezosala bino bo avancer mais libala oyo ekufaka oyo ekomaka eza sans objectif botambolaka ndenge bakiyendi est-ce qu'il y a encore des couples comme ça bokende oui eza bakouple bafeti bafeti c'est-à-dire bafeti tu bakendeke yo yebi konte yo naomona oza na elongi yango te mais yebanga eza bakouple mosusu eza bafeti balinga bafeti tu bakendeke balataka ndenge moko bango baza na bakouple mosusu ezaka ya babilamba ya nini oyo ebimaka ya soki ya nini babenga oni non banigeria te bavante asombi triko basombi mpe na mobali na ye bo sikoyo ok couple ntango tobalani lelo ça veut dire lobi tokobota te ntango tokobota tokomi na calcule mwana bana okende classe déjà tokomi na nini na objectif moko tozolandela tokomi deja na mwana lobi mwana université lobi ntango mosusu tosombi mwa mabele bala toujours il faut ezala na eloko mo ezosangisa bino soki eloko wana point commun wana eza te boza sans objectif kasi lo ezosangisa bango déjà eza bolingo ti l'amour à part bolingo lobi tokotelema tokoyoka nzala mama tokolia toza na makambo ya kosala bana baza na kati il faut tozala na objectif libala yango omona mpe ezokufa ntango mosusu bobandaki na objectif moko abebisi libala yango ezobeba ntango mosusu mpe troisième personne so akoti na kati ya couple na bino la patience aussi libala yango ezobeba ndeni bokozala na projet moko boyoka oyo kuna elekanaka na maboka mama na ye oyo kuna bandeko ne bazwaka décision na vie. Je parle de la patience aussi, peut-être que Isaac bozana ba épreuve ou bozo patience ezate. Non, à part l'épreuve, non, tout le bango. C'est patience ezate au sein. Bon, patience faisant kati maman. Donc, non, tout le bango tout à l'heure. Ba patience na bina l'épreuve, wana patience ezali moi ça zape kozela ke ekendebou. Mais est-ce que on a zolo ba est-ce que comme un point qui bozana ngopé mais bozo ba pe ndenge nini ya ko canaliser yango te ya ko orienter yango te na makamalam. Et ba couple mususu e baby parce que moi c'est amoni besheke leki trop na mobali ba ko sa projet moko boye ya mbonga pasi obe osa ngo dikamu bo mobali kene nango zonga ka échec eza ndenge moko pe ba couple mususu e baby pe mobali ba ubunda bakangisi mo eloko to sala mo eloko mo bo e baby simbaka nango ti eza ba couple mususu bazali bien mais du fait que ba pesi matoi libanda na batalibana nde bakoma kotambusa bango wana nde pena bakupe wana nde mtu umela mingi oya batalibanda umela mingi te umela te yango te yango nazolo bana libala eza na positif tozolanda tobalani mpona nini tozosala nini tozokende wapi ozompa
libala ezateka bon to ba pona neti ba msupe ezana bonga ka bazana bonga pour bazali ya kolia komela kolala kotambo ndenge wana mais ça quand même nesengo na motema moto mutavanda yo mpe mama kenda ki mwelo mo mikolo na ke formation mon bolobi akomi pe aide-soignant ça va papa abundani lobi akomi cariste ça va donc iloko minyo surtout amike zo me nesengo na libala zo pesa pe espoir à lobby libala go tourner te kana na makamoko boye banda bo banda kaka ya ko tourner kana kata makama tina te quoi. Donc si j'ai bien compris le couple nengozo ba ozo encourager les lo maman qui ne formation ba zongi boyo cariste oni tam aide soignante. OK, d'accord. Donc une femme qui ne travaille pas, qui dépend d'un homme. Moi ça na aza mariable té. C'est pas ça. Akokoza ke azo sa elo côté mais yozo e batina na ye mama bana nanga. Mais ça on ka bof quoi. Bof te ça pe solo batunso bavandi na ba ko ayebi ke o mama bana nanga. Bolingo nanga te meza na bana nanga yazo s'occuper na bango na éducation na bango ata zo sa elo côté mais o yazo porter na ndako mwasi nanga. Libale vandi na makambo bele neti ngabo neti nga pesa exemple nga. Ngala za teti ngai soko yelinga conseil na tembe na okakati. Mais na joie grâce mo. Moto azara devanga. Apesa nga conseil na kimia. O rapena doki. So nga zubani ko lobali kam na vandi kimia ba ke zokota nga siko. Anapenda mais siko ngai moi c'est tembe. Osimba te. Na robala boni. Na osala mabala kombe bala boli ba obengo c'est na joie oya comprenanga ekoma ke tik nga mo ba shona nga wana asa yumate atiko salia là okoma calme c'est que ça là qui biso parce que biso mibali to yebaka moi c'est robala moi ça yebaka te boza 5 na 5 wana na lobi boy biso mibali biso pe to yebaka biso yebaka oui biso yebaka mbala oui na yibita ko mbala boso si bon yo muto ko mizambonga libala vo bala obe mbala muto bala to kasi ko bala kasi hotel bo bon bon libala hotel bo ote ben oui d'accord j'ai appris quelque chose na yebite mais biso sikoneza biso neza bakoza la 5 10 5 10 jana o ndela monaka biso pe ko za pe 5 10 be wana nde mutu na bala ote o ataza mbongo ebele te yete wana mutu j'ai appris quelque chose de bien en tout cas ba mista OK donc ba mama pe ba yebaka mutu ko bala OK comprends donc yango wana na prendre sous qu'il faut comme ça moi sina camarade ba blo pe ya ko bomba ndezo bomba pe mabala ça ba kimbashi ya ko bomba mibala makama ko bomba oza bon mo bombi oza mwelo ko mo sa pembeni mutayebi te ta muta ko découvrir tout ça là wana na 10 000 na olingo salelo mo lo bakira na salelo ko mais ko condamner pe bande côté pour abimisa ngo pe plusieurs fois est-ce que madame ngo amemaika na berere yango ko musama kam susu ça matin t'es dans le sens où ozana projet moko ozana projet olobi na 20 000 moko boye nazolingana ka ça 20 000 moko na ça projet moko boye tu comprends quand on parle je vous demande comment l'air 20 000 wane koki que mutu wana asalo problème mibali bino be boza bongo yo nem dozo analyser menga ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro.
nazo côté la basi siko c'est ça non non côté siko basi pour bon exagérer mon côté basi siko là yo lo ba bongo là aux 20 000 wana c'est bon so ngala ça le problème donc c'est na comme moi si mabe donc tu comprends ce que na ça le problème comme moi si mabe mais yo ça na projet mon à 20 000 au tchaka de côté au lobate ba comme ko tuna mbongo yo sala o tchango oyoka lobi okuna ote parce que nazaki na projet bongo est-ce que so moi ça na siliki yo lobi te wana mabe wana mabe ngai condamna ka biso te to condamna te mais to nga pona nga bandeko pe mso abomaka tant soit ba raison na bango parce que mokiliza makambo ebele et surtout net na poto mona muninga bundani pe na organiser tam sunda kwa 26 staff bani bokomi bien lobika yo mutu che di banda biso mutu kendeke kubandela yo ko chongo di bande zani ayebite biso mutu na kubandela tant to na kubandela na souffrance ebele mama nazonga pe na ni kambo to loba yango pe oyebi bate bele bake na sama bele na makambo ezaka segite bo obo sala ka biso wana ebe kasi mainani mama besh pa kena mabele bo yebi mama basala ki to yebi pete oui mais mama blush pe wana ke to yebi te so ke loko ni eleka na ikuna te siko question mark donc to yebi te mais mama en tout cas bino bobo basi pe bon ngaza mobali na lekana nzela wana combien de basi baloba na nzela combien de basi baloba na nzela hôtel pe bo azo compter bon azo loba ozo tale bo ko depa côté la supermarché azo ba par rapport à quoi mobile net ya biso sko bino to saka bino nini o ezaka comme loba na nzela ozo compter mo ya makamga basi ba makangu na nzela ou bien bona nini mais c'est pas tout le monde qui a le azana capacité ou bien poids wana ou bien gabarit wana ya ko supporter parce que mobile na trop pas c'est pas tout le monde. Ah oui papa et là bobo sana yangwana et là les bozo papa na biso batu basala ngo mais c'est pas tout le monde qui a na force wana ya biso mama mimi c'est grave ko benga moninga zaki na calculité imagine tona la suba gravité na ayaki tam so vana nda kwa zaki na calculité bu eloko meme miki e komba saki di banda na bamboka banda ko calculer ko bandaka ko se reconstruire na ebisio. Moi, j'ai passé par là, naïbi. Mais vous rappelez dans le Kuta. Mais, ils ont facilité. Le Kuta. Bah, kokate belé, bazana sama belé. Le Kuta. Le Kuta n'est pas ni. Nandé étant sur le trouver moi ça va tout faire bien neutre. Yo dans une décision ok. Non. Là ok, beaucoup sakama kamuli banda et belé binomi banda. Non. Bozana le Kuta. Non, moi je crois pas. Moi je crois pas. Moi je crois pas. Moto azana nda kuna ana kimana moi c'est même ateza un problème ba benga te kamata bimiemo te so bazana ba problème beaucoup résoudre ngoti et cause dans le sens où non dans le sens où mutu mususu pe abimili banda bazana ba problème na bango ayepe kokosa ke ba bengani OK ya bimaki na ye accueilli parce que peut-être azo supporter souté au lieu de dire la vérité que non ngana accueilli na nga et comment que ba bengana ki ngazo ba kana tina ba ka opinion mona ka ba bengani mutu to ko yo moni kombe c'est belé ou bien yoka te ko yoka te e belé ba bengani ya ko kama tata mususu mutazui makangwa kimi kokota bonso ezali pe amibali sala makanango mutu a compter place mususu akei na ye wana pe zala soki mutazana no stable mutu avandi pana mwasi ne kimia. Non, tikanda kuneta pourquoi tikanda kuneta toujours baka oya batu ndenge batu abimali bana te o bakomi ko loba di banda boye na ebelo ko muka tozaka na lokuta muko ya biso ezaka ke tant to tsaka lito libanda to bana nda ko tona ba problème dans la divorce wana ni na yebi wana ndi siko ezaka nini ka won to ka na tu na ngona la siko na lobi papa otambo na makolo na yo moko poche na yo moko munoko na yo toi-même OK kuna kwatara oh non tu vois si je t'avais surtout phrase oyo so na kutana ki na yo avant toi, si tu étais ma femme, j'allais te faire de toi ce qui ba français bolo ba remati keye zonge baluki. Mais faut arrêter.
Il faut arrêter une fois. Non, mais oui. Et ça, la technique. Attends, en tout cas, moi, bah, célibataire basé belé. Tobo, te bobi, bah, c'est balé qui est belé. Mais venir mentir. Et puis, ce qui est grave dans l'histoire, le gars qui dit des choses comme ça, le bébé va découvrir ça, moi, si nae, moi, si wana azu, moi, si wana mususu mutu, yo, okamato si minjelo, kimi na otiki moi, hambato, oyo nini. Mais bon, bref, c'est méchant. Bref, et puis vous êtes des chrétiens en plus. Non, bref, vous allez prier à l'église. Bref, surtout, on a souhaité que vous ayez un conseil parce que nous sommes vivre, donc ça sert à rien de konanga. Ça sert à rien chose à moi si et qui m'a kamozo qui est bien, vendre bien. Ça sert à rien que le kalibanda, libande le wezala na ngote. Okozala na ba ambri moko boye place okovanda téléphone comme kenge et puis ba okozala ta répondre yo moko te to saka dia misala makasi soza na makambo bebe pela mutu ndeba oyoka do wana nde conseil na kopesa bande kona do bref sozu mwasi ya malonga et que yo moko na sa motema no vanda na so tali bota po makambo ezanga ndi mama mbi eza so vandi botala ato sel olendo na misa bato ato sel olendo na misa bato mais tant yo vanda na bomoni so tali na mwasi o mwasi waza so motema ne komi koloba ndengo e pa mutu zaka na ye yebaki tenga ninga oboba o mwasi te e mwana bato te bon mwasi ni mwana so na ba kalita bo mwasi kasi mwasi mwasi ki mwasi esangise bele na kati wana na kati bo mwasi wana ozomona ki mama po biso bino bokoma ba mama na biso komota pe motema ki mama na ngaza ki nanga ko bomba nga ta mwasi na trouver pa na ye tala nde mama zai ko prendre soin nanga na trouver pa e ba qualité bele na kati bo mwasi wana tango bana mona ngo mwasi nanga libala yo e bano fongolo misu comprendre wana so o matin o besoin qui déjà eloko nzamba bengana ngi bato na jardin d'Eden yango zo ba o mwasi nanga te wana kutu ya non mama wana kutu tala wana eza ponanga eza ka vraiment yango te sala ka vie de couple ya lobi nango babilo na zo bano eza ki par rapport ya ba acte oyo komi ko sama na vie na yo omoni pe rel pe mingi pe bande ko na biso basi basala ga omoni tina na milonga nanga mo na pesa conseil mwasi eza banzoto te eza ba beauté te mwasi na mobali o aza na posa ya vie ayotala bongo ndeni mwasi azo réfléchir siko eza bande ko na susu ba basi basaka erreur bakanisa di fait akozala mwasi achaka ba beauté tie basuki na nde pese droit na nyonso tout non c'est pas ça so les aki ndengwana mais to mona misusu bazali banda te oyo mususu bakaoza libala te bango nde bakotanga ta libala mwasi ezelo mususu yango nazo ebisa yo mobala kozala pina vani pembeni boya zotala ye mona akozo biso te ye mukata motema nazo azula te o mwasi waza mwasi mama nga moni foto zonga siko to bano to sa siko débat yo kota mibali nga kota basi siko to beton pena piken na monge to so ya bien monge to teleme na makambo trop très important mama nga zo ba muto azolo ba lelo boye aza mutu oyo sima ya kosala bozo ba nyonso tu na kwa kosala kwa mutu lelo oyo nga na yebi ko tia mwasi na place na ye mwasi aza mama wa botaka wa bombaka oyebi ke à tel point que nga mona ko mona pena zo kalike boza makasi mama bobombaka moto na kati ya libumu bozaka mususu pena zemi wana ba eza ba bilo mususu ya mike o ezaka mwasi atele magazo sala yango nga na kokati biso kokati kulamba kusokola kusala bona tukoka yango te donc so vandi bilo nyo tala yango zo sala te mwasi azaka important na vie ya moto mais kobosana te makambo tozolobela o tozolobela mwasi nyonso tu te tozolobela mwasi wa libala peza mwasi ya libala ya mwasi nzela ate koloba mwasi nzela te même ata na point na koma na bimisa oyo yango ezalaki ya kobomba na lakisa yo il faut kozala mwasi oyo koti na vie nanga ona konteke na bike onde na osana vie mais basi mosusu bazalaki ya libanda mpe olingo koti na vie na yo olakisi yango mpe mwasi andako ayebi te oza bata bankoti bino bwa 12 pena wenge ya bino loba balesi yo eloko mosusu na temps normal obosani ndako noke na yo na libanda tosalaki débat moko yo nde moto ozopesa baréponse mais tosalaki débat moko boye nayebisi motu wana ngai oyebi nini omoni basi oyo tobandaki koloba kala bamama oyo bazokola basi ya baswahili
eza ekisi te eza kisi te oyo alobi eza kisi ya lokuta eza comment kozwa mobali tu comprends kozwa mobali na sens nini yo ye na ndako mais ça déjà oyeba nde badressa yango te d'accord mbetu oyebi kutu nde batanda yango bien te donc so mobali aye oyo odéposele biloko lokola na désordre ndenge azolia na malewa ozoba biloko nga otuba tout à l'heure kasi on alobi ti mama wana kuna le akoya balongoli veste batie makolo na mai bapesi ye soki bière soki mai soki nini amela bayele biloko akolia ntango mosusu bakomi na kolesa ye aelere abanozonga mpa mama na to banoloba nini base baswahili wana bakangi ye na kisi non c'est ce qu'il voit pas chez lui c'est ce qu'il voit là-bas oyebi sika sikoyo nazongeli sikoyo bon moto abongola azomona kuna eloni aolakisaka etala mbongo na ngai yango alakisi mwasi yango nazoba na bo nazobakisa suma mimishi libala evandaka na basouvenir na biloko malamu nakokobima na nzela namoni ata mwasi ata Beyoncé avant na s'attacher na ye na kotala oyo namonaka na ndako otali nsima bolamu ekoganga yango mona kati ya mabala na biso totiaka bolamu ezalaka ebele ezala biso mibali ezala basi même yo mobali ndenge ozolanda nga mwasi na nzela bakozala bazotia ye litoi me bolamu na yo ekoganga akomparable ata oyo aza na bamini na ye me nabandelaka susu asalaka bona omona place alingaka kende ebate libala mais libala oyo ekufaka facilement eza oyo eza na basouvenir te eza na bolamu te baobosana facilement mama yo na ndako osalaka banko yo na ndako olakisaka yo adanzi nakutana moto apesi nga boboto mais nabosani yo te na occasion nani c'est ça la réalité oyo toloba tout à l'heure awa réalité ezango wana yango mona kati ya mabala na biso efuta olukaka bolamu ezalaka bolamu ekoganga moto atiaka kamera ekengela mwasi na ye to mpe mobali na nzela ezalaka te mais oyo esalaka bomoto na biso ezalaka bolamu basouvenir bien ota eti to akozala bo mais te nakendeke susu moto mosusu bakozala akendaki 2-3 jours ta mosusu na balangage akuti kuna bacompreta ngoni balamu azongi na ndako poani bolamu ezalaka na ndako mais so na ndako mabe ezali moto akokende o aki abosani yo achanger l'histoire c'est peu ça. Mais c'est une bonne chose. On aura développé encore une fois de plus, peut-être quand vous serez disponible. Et tout ça en sorte que, oui, il y a des sous tout ça la débat. C'est que tout ça la débat aux hôtels. Yo pesi a yon na pesi a vie na ngaya vie na. Et ça moi, hein? Équilibre. Tout ça devoir boy. Et tout ça nini toujours partager boy. Je peux s'en appeler devoir bon. Ce monde ça peut zonger langa. Esenga susu nazala susu correct makasi po mama yo loba mama kuna azomona ela ba walo kutia moko mama yo ai ba qualité nanga moko o tamso déranger bato mama loba qualité nanga moko tamso déranger bato ezaka ki je suis quelqu'un de vrai de sincère temps zo banzo ba motema nanga mobimba parce que nayebi elo moko moto asunga moto asaisa biso za nzambe moto azane ka moto mais nalingaka na solo la bosolo ekangolaka lokuta ekangolaka te nga pena aza mobali mabe nalekana na mabe me lelo pena nakoma koluka bolamu nayebaka kosenga pardon te nde nakoma kosenga pardon parce que pe soki voilà, on a compris. Voilà, on a compris. On a compris. On est si koyango et là on a naloba tosi si na biso. Est-ce que tu as un conseil à donner na invité pour na to leki matanga ya Mama Monique, to lobi mama pasteur, to lobi marche ya Mama Blanche, to lobi via couple et puis te développer un peu hein magambo belé pour ne pas saturer Batutolobi, deuxième épisode des alliés. On va revenir pour un peu développer autre chose. Ma couple, bon, tu veux bien biso ba otuna boyo lo ba mamba couple yo bala attends biso to ba mona to pesa ka conseil ba bien. Là moi muka beta mbuna ba ko ba bina ngati. C'est pas parce que ça mon kolonde ba obina za mona muke mais obeta musique ngo bien. Petolobi te ke biso to yebi surtout que ya biso eza parfait mais non mais na auto ekole moi muke yango peut toujours partager parce que na biso pe na ba faute na bere toujours bongisa tant na zolo babo sans sa responsabilité zo zongela ngai maman
na biso mibali eza mibali mosusu otama mwasi mayokaka mwasi ne soni na basi mpe nayebi te soki ezalaka ti epele yango mona ata parce que mobali yango alingi kaka mona mwasi aparete na kitoko me ayebi kosombela eloko yango te merci tala sujet fotoloba yango abongama azala bien bakolula yo nde yo moto osombaki ozompa me ntango moninga kolata oyo aye azalaki na ngwana debre akomomona ye neti te olati boyekwa nini me osombi te donc wana mpe donc kosomba mpe ezaka ati osenga bamilio ezosenga ta mosusu mpo mobali oyo azoloba ndenge wana seka aza na bagu na ye moko boye est ce que okoki kolakisa ngo te esika ya mama po esa couple eza bien ngai makambo to ba makambo solo biso viva eza zotambola mutu ozomona esoni ozomona lolenge moi c'est comme place lobaki obita mosusu lobi donc lobi nango tozaka toyebi ke tozana mukona biso mobo to fixa ngo ça c'est entre on fixera un jour au toyebi ke to banobetaka analyse ya ba makambo ndenge dekana na ba couple na ba famille na bana au bana baza à venir à lobby. Il y a bana comment être aussi avec les enfants, bana mususunde baza boye, tala bana bazo bala, biso ba maman to komisi. Et puis pardon, excusez-moi, on a perçu sujet mo to développement balasima, les eloko na ekoli yango kala mingi tawa parce que biso to komi na ba jo lelo, bana pe ba komi kozwa nzela na bango kozala ba responsable. Biloko on appelle mingi pe zoko boma pe ba couple. D'accord. Dans une expérience nango ya kolobaki mama mususu tanga mo ba nesi ba koli ba komi pe comment ko mama un franc mani na ndako a négliger mobali wa pesi bana wana. Akomi ko mona même atana sima ya mobali wa so azate on dirait qu'on continue vie na bana nae. Ah bon? OK, c'est erreur. C'est erreur. Ça, c'est... Je trouve ça... Ah bon? Ok. On comprend dans j'apprends aussi qu'il y a des cas comme ça. Oui. Je ne sais pas ce cas ça là, bah ça là, par rapport à quoi et le pourquoi. C'est parce que selon yé amoni à sa comité. Azena pour ça ba. D'accord. Bana ba botami ke ba koli. Bana pesco ba komi ko yana moins franc na ndako. Bana pe ba komi pe. Ba ko négliger ce ko papa. Bazako papa komi petit na te. Dans la bana do basa loko basa les groupes moro boy maman na bana papa zala zalate papa zala zalate d'accord ba osa bon vie na bango orke na sima nango to botaka bana to botaka mitema te moi na pas pe ko tomber amoureux ya moto libanda et quand to na kei yo siko bu pakano yango zo mona pe mingi batikali bango mona bandako ezaka ndenge ba mama ezaki mbongo ya ba sapato ya biloko ya bana ekotaka makelemba bana ngolelo bakola makelembe kufa kombo azaki nango munene pe sila parce que zaki mbongo ya bana. Bon, il y a beaucoup hein. Il y a trop. Bah, on aura na sijo le biana. Ezama makambo belé na kati hein. C'est un peu ça. Auto yebi to partager. OK. Merci beaucoup chers internautes. On était ici pour développer un débat avec monsieur Jeannot qui est bijoutier. Après ça qui adresse taille. On a posé eloko, on a posé bijoux, on a posé transformer quelque chose. Il est là sur 39 boulevard Anatole France à Saint-Denis. Donc là, on vient de passer un bon moment ensemble. Et merci beaucoup à l'équipe, Régie. Merci à mon président Miguel Nima, qui est mon boss. Mon plateau, dis-moi tout, c'est dans Solo la vérité. Alors, je vous demande de liker, d'aimer. Bien sûr. Merci. De liker, d'aimer et de partager. Et je laisse monsieur Jeannot, peut-être qu'il a des dédicaces à faire. En tout cas, merci Nabatnus to Balandi Bisso. En tout cas, là, on a aussi un bolimi, c'est ce qu'on a bêti sur les bakoli, mais ça te ramoute. Tu es bien sur tout, mais tu partager quand même ton yebi pour toi apprendre biso surtout. Na coupé sambote nanga eska baninga nanga on a linga mingi Michel Miguel Fula Pazali mbote nae José Mona Louise mbote nae na PCP Vienanga Jacques Lusambote mbote na PCP grand frère nanga Job Funda mbote na PCP na madame Bobila Dawa eska zali ya miyebi mon cher et tendre épouse. Ah ouais maman abana mbote. Et puis na baninga nyoso to te bana bango to zakana bango mbote na bino nzamba lola bomba biso
Tout le monde a une balassima. Merci. Oui, cher Internet, comme je disais, ce plateau n'a pas de sponsor. D'autant que M. Jeannot, on dit que sponsor, donc voilà. Bisous, le même dans le plateau. Donc, n'a pas de sponsors, nous cherchons des sponsors. Ici, on reçoit tout le monde. Aujourd'hui, là, vous avez vu, c'est un débat entre si vous avez quelque chose à partager, si vous avez quelque chose à dire, venez, on est là pour vous faire plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, pour commenter, et s'améliorer parce que vous voulez que nous ne sommes pas dans les clashs, nous ne sommes pas dans les polémiques. Nous voulons quelque chose de meilleur et surtout pour Nabanabiso. Alors, je vous dis merci, merci, merci. Je vous aime beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci. C'est bon. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokiti na metro Château Rouge. Da Kayau. Oh Kayau awa. Ah, uzomona Kimbondo. Oh la la la. À Paris. Jela na oyeba saka mon ndazabo asaka so bila metro. Saka mukolo boya takota kutamsanga. Bisa ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozo lobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na yepona kolongola matampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin osala taille pona kokita mamuno. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ma hanche munene, mipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est venu ça awa. Pour le film. Non non. Yo je m'en atte. Oh là là eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko omoni ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.